Moi, j'ai 4 enfants, 5 enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Il y a ça, maman, on a Zandoki. On a bana ya Sandra. Mazandoki, on a bana oya ngaite. Azandoki, on a bana oya lipasa. Azandoki, on a bana oya leki ngaite. Tobala ina mutema. Tulingai. Mais comportement, oya perception na retour. Il y a un de cela que tout benda na toza la pembe ngaite. Puisque même quand on a déménagé, Sandra m'a appelé moi Sébastien. Abeni ngam na yana camionnette na bato pour ba aider commissaire Biloko na ndako. Na lopango ba somba ki o ayena mobali na ye. Lopango na ba mi parler. Sandra ne travaille pas. Sandra ne peut pas acheter une maison ici en Belgique. En Belgique, pour acheter une maison, tu dois avoir un salaire. Sandra a comme salaire pour aller prêter à la banque. Papa, c'est un bon pas son mandat. Mais Zanda, vous avez mobile, non? Vous êtes marié par la communauté de biens universels. Oui, ce qui est normal, tout à fait normal. Vous êtes marié par le lien, il y a communauté de biens universels. Oh, il y a et comment il y a eu, ce qui est normal. Mais si loba oena mutu komemie Sandra yemoka lubaka moi na nanga ya suka ngai moi na nanga suka nazwa kombo na pesa kombo Sandra nga na pesa mwana oya ngai kombo Sandra mais bolingaki mais après je me suis dit que na mona que na sala erreur beaucoup l'accent mutu bolingi mais mutongo en fait il y a lingi piloté. Mais papa Sébastien ba tout mutu ba comment il va message siko dit papa Sébastien ozolo ba mingi bando mataki ti siko to mo no mabe ya Sandra mo côté o lobi po ti ko zo bazo comprendre bi eloko ni d'abord Sandra o ya sali po comme na rage na niveau au message na moni siko abi ti ko mabe ya Sandra ba yebi ya mona noti ti siko ba message na mona téléphone na no kicho yo zo ye ba parce que papa Sébastien malobi tout ça la live lobi na kufunga malobi na ko tindelo est-ce que sina tindelo numéro ba tunyo ba komona oyo yika comme to komona yango tindi na privé na ko tindelo numéro na privé ozo numéro na nga comme ça to sala moi rendez-vous tout ça la hernie to ko vanda na vandi à tête reposée na banda ko yebiso moko ti to ko koma na suka. Oh. Mais tant que yo ceux qui le sing ba bongisa o chape conseil ba bongisa ngai na ko pesa conseil te s'il faut pas divorcer moi je vais appuyer mon frère c'est mon sang libala oyo to lingango te il fait kufa parce que quand déjà aux hommes makamba libala na internet ça veut dire yo moko lingi libala ngote et moi de ma part je vais appuyer mon frère libala oyo et kufa. Puisque ceux qui y a des familles zali a solana bango ko likambo sila il fallait qu'il y ait pas na biso voilà problème n'engé zali ba to ba si sama na internet te ba si sama comme na famille mami ma na famille ke a même comme internet ceux qui problème zali est-ce qu'il y a qui déjà na famille ou bien nga leti nga yeba ki nga na problème na yete parce que nga na swana na yete nga na swana na yete swana na ba tunyoso mais nga na swana na yete ye moko yebi yango alors mama Sandra swana na famille mobimba na swala na bango nyoso swala na yete bango tout mais ngana swala na yete c'est bon traumatisé na libala na est-ce que ça bengi ngai ke tala ayi bisangai ke tala problème ngana na yibsanga kambote na yoka aga ni na yoka toka ngana internet Sandra est venu dans cette famille il nous a trouvé unis. Sandra, comme la famille, il a essayé de nous diviser. Diviser pour mieux régner. Et tant qu'on va nous diviser famille, on va diviser famille. To bengi nzoto tikelio et comme sur to lingio te yom to bandi yom to lingio c'est pas na yoto. Vous imaginez la maman de ton homme qui arrive chez toi. À côté na lipapa ozongisi na sima longola zapato nanda mama ya mbani pardon papa Sébastien bandia na côté obike mama na bino ya na ndako endako ya mama Sandra à côté ya lipapa mama Sandra zongisi ya longola lipapa
Mama ya mwasi ya mbali na yo. Ponda kwa ngoni ya jama. Azoloba, azoloba. Nga nalinga ba mama ya batute. Na kufela mama, papa nanga amonisa, amonisa mama nanga pasi, mama nanga kufa, yango na lingaka, na ngape na kumonisa ka mibali pasi. Ça c'est Sandra qui dit, hein? Oh, on a so bonsoir, basoi na mobile. C'est Sandra qui dit ça, mutumsusu te, mama nangai akufa po papa nanga za kumonisa pasi, ngape na kumonisa ka mibali pasi. C'est Sandra qui dit ça. Oui, oazolo ba oazan de quoi pasteur Bosco. Papa se présenter sur bazon dimate loba yozanan. Mais la sina lobi nazali ndeko wa landi pasteur. Ba to asika ba koti bazo comprendre te loba ke yozo papa ba mona ke yozan yonde ndeko ya pasteur bazon dimate. Ba ozo kosa makamba. Comment ezali Sébastien leki ya pasteur Jean Bosco propre, hein? Leki propre papa moko mama. Tu as l'oni mingi te, a tourner ka place moko, bo sauter pe tapite, matba matba ba commentaire, alobi mingi. Donc c'est bon alors, papa na komela na privé na yo. Na ko komelo na privé, oza numéro nanga to sala. Moi Joël peut causa, Joël peut fozala, hein? Oza pe matière. Oui papa. Oza matière. Donc, papa Sébastien, faut tout ça ma matière, il y a pas des belé, aussi ma matière à passer Bosco, na hôtel du flé, na mutazala qui n'a pas besoin de présenter tout y belé. Puisque tu as le bas, yoka. Tout le bas, yoki, loba. Parce que ma matière à passer à peser belé, n'a qu'à qui n'a pas mis na hôtel du fleuve, ma besoin belé, n'a pas. Bon, pour le bâtiment, pour bien en privé, tu expliques à papa Sébastien. Ça va, pas de problème. Pas de problème. Ok, papa Sébastien, quitte Nayo. Ok. Na kiti nanga, na kukomela yo na privé, numéro nangai. S'il te plaît, le question, Zalara pour Nayo na Joël, batum susuba. Merci. S'il te plaît. D'accord, papa. Akinoli est pas fatouté. Bongo papa. Bongo ye maman c'est mec qui n'a pas li bon mata ke bundisaka mutu boy pamba c'est ka mona ke loko oyebi ndenge ezalaka okoya non pasteur akoya na biloko na Kinshasa biloko akolia alie na biloko achiwana biloko wana komona ekopola sandika libanda na jardin biloko epola bo Sandra Mbuya olamba te. Kasi nga je sais ce que pasteur akenda kolia wa pasteur akenda kolia pa mama na Anderlecht chaque jour. Sandra yebi kolamba te. Sandra fatwa na nde muto bana ko yela biloko kolia. Taba. Ola kolambela ye kwanga eza fatu. Zeno depuis mama Sandra akota libala lamba te. Alamba kate mama tuna yesoki ya sa jour ni na sa servir pasteur na mesa. Papa balobi Sandra tanga tikaki fatwa kota na ndaku azako zwa ser. Ok ser na pasteur ba koma na bango de akosala makambo sese. Bakoma beta na magoda. Mama wana de zaba oyebise tuna Sandra bien. Depuis à kota libala quel jour a ça servir pasteur na mesa pasteur azolia. Bongo faute ezana seke za faute ya mobile ni mtazaiko accepter moi sina aza papa pardon beri papa Sandra yoka biso pe ba ta famille to yeba ki te tant Sandra kota ki na libala to yebi peut-être za ba caprice ya zemi ba oto moni ke des alakat peut-être bon ba sœur ba ko aider ye ba biloko abongo na na mundam mais tout monde me eleki moi c'est ala bakate papa c'est là dans le papa zwa mutuna te loba zela silisa bongo azokosa wana penga pe na zondi mango te loba olingo loba ni loba ma pengila abetela biso lisolo te lokwani tozobetela bana miki l'état babalaka mwasi ti l'état akoma na zemi mpo babalaki ye vierge c'est-à-dire akendaki libala na zemi te yo bobalaka ye vierge papa Dieu quelle vierge vierge te Sandra devant libosa za na mwana na ye libosa avant abala
ndeko na bino mobali oyo alobi ke andimaki na émission na plein concert à Sandra Mbui. Eza média mama, média baloba makambo. Donc Sandra aza na mwana. Aza déjà na mwana Kinshasa bala avant. Mwana ajini, mwana Sandra ajini. Aza maintenant mwana zoke déjà ba 27 ans. Nayaka. Donc Sandra aza na ajini na bota mwana 27 ans. C'est même Sébastien. Donc il Sandra nde ba 45 à 46 ans. Azoke ba 45 à 46 ans, qu'est-ce que ça mwana muke? Mais oui, tout le monde a raison mukolo mais Sandra lobi kaza Sandra ya loba kaza mwa muke. Ah, laisse tomber makambo ya mukanda ya poto, laisse tomber. Foto que le blême soka mabe ya Sandra. Donc libale kufika likolo ya fiche. Poso lobi ko lamba mobile na ndimela ebonga lamba. C'est ça. C'est que libale kufika likolo ya fiche. Quel jour il y a ça servir mobile na mesa mobile lambi bloc a servir na mesa. Papa, mais c'est mec nan oyo ex belle sœur na yo azape liboma te ake bundisa Fatou. Papa. Allô? Oui. Kasi ba bino bozo ba ke o Sandra koma mobulu na ndaka libala ya solo. Je m'excuse pour la problème de Mosuso. Mon tunabiso alimete, je Mosuso azoteya, azoloba o soki moi azosenga wo salela papier ya divorce ozobo ya tous azobana kwa kelana. Muto alimete wana na. Oh Mike. Ta première Mike, azoba ke basi divorce donc Sandra singa divorce pour Mike azoye. Te po mobala signé ba papier divorce pingila. Azosenga divorce yo zobo ekopesa divorce signé papier mutpesa mutaki no sala vina ya bana obwakelana. Biso te ba ite ke azobwakela mobala Sandra. Ando ba mbala Sandra. Pingila. Ya. Toyeba gite. Bon, si vous avez bandé, on ça bon pourquoi? Si comme Sandra na Mike, bah comment on bima papa? Wana mama kamuna ba on toyebite mais tant azolo baba biloko abonga azolo belanini. Donc le grand problème est que bocha makambu ya na ya azo bisaki soko bali mobali lokola Jean Bosco. Je suis béni. Ah donc mobali azana e bien mais moi si ndem mutazama be. Mais makamba c'est ça de c'est ana lobia na commencement na lobia o comment est-ce que yo mobali mama ya mobali na yo websa na obeto bambata ibana ndenge te wana nde so eza bon wana nde babe babeta mama bokilote wana mama bokilo respect na nyoso osala donc voilà mama wana komi mukolo mama na ngaza mukolo lelo lilandima ko kufa profiter na biloko mwana na yo preuve nini profiter na biloko mwana biloko mwana ba construire na mwasi na ye. Papa, tu as pour éviter ma bambozolo baso eza lusia solo tozo kosa biso. Bref nini? Benanga na kupeso numéro na ngai. Oyo tokutani. To solo li jambo bandwa so li division. Mais na papa Jean Bosco par un dimanche émission. Yo okende pingila. Quand on a ba question toza Bruxelles. Para ligna sala mission na yo na makabu na yo ki boy pusi lelo lobi akokoma za na avion akoma lobi na tongo mais pas auti ko sala émission kala mingi te papa Jambo Jean Bosco azana te wa sali de leki na yi mobala Sandra te muta sala émission te leki na te muta sala passer na mission ya Osambo monyango Mais papa, pourquoi les Kinazolo Baké, ngai na koloba vie privée, moi si ngai te maman bana nangate parce que c'est la mère de mes enfants, il faut la respecter. Tout, on passe tout. Les Kinazolo Bibo. Les amis de kono mutasala mon aéroport. Les amis de mutasala mon aéroport. Na lobby boy. Mobile Sandra akuma lobby a lobby. Donc dans église. Ce qu'on a au Sengi après église, voyez ce qui droit des réponses, voyez pour faire une journaliste combien pour nous poser ma question ma camion sur ma noblesse c'était A à Z. Mais le roi reprend ça rondima pour avant d'aller à fond tu m'as pris la route ba doute te benga papa na privé. OK na obengo na privé papa.
Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bella Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award ou pour na ko honorer ba artiste ou ba sepeli si bango pour ezalaka vote pays sous. Donc cette fois-ci, ba salaka yango bango moko batu ba complainant qui batu ba discuter qui même pourquoi bozo salango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider pour na problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na ba de ko kotambola te ko mouver te ko kumba mate mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango la lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même musalate ozana problème ya diabète contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya ba problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai ozana problème oyo ba suki ezokata na ozana problème ya peau ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino
ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yelibino solution. Oyo ezali solution, ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya Aloe Vera Products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si kato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te Aloe Vera Gel. Oh la mignonne. Botita la bébé. Oh Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.